DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali na likia que bozali ebele na ngonga oyo bozali branché na DMTV chaîne YouTube nabino ememelaka bino actualité ba information lelo toye na sujet moko to proposer bino boyebi internet banda ya internet vraiment eya na makambo ndenge baloba na Kinshasa internet nde makambo donc na internet tope makate chaque seconde chaque minute chaque heure ba makambo kweya kakaka ekweya kakaka. Alors lelo sujet na biso ezali nini lelo toye kolobela MG30 je crois que mingi parmi bino certainement ba yebi déjà balandaki yango que abongoli motema donc atiki mokili atiki pe musique ya mokili sikoyo aponi nzela ya nzambe donc MG30 de son vrai nom Marie-Josée Njiba Mbuyi abongoli na ye motema soki oyebaki ye na banzela o mususu wana atiki na ye nzela o wana azalaki même baptisé, c'est dire que andimi koyamba nkolo Yesu comme Seigneur naye pe mobikisi naye andimi alanda ye asalela ye kino mokolo nzamba kobenga ye po aboyi kokende na lifelo alingi akende na paradis bison sotolandaki yango. Beaucoup ont applaudi parce que mingi baebika ke na milieu ya ba musique ya mokili surtout ki apasa ki pe artiste moko ya munene mamu national o ndenge to koma kobenga ye tala mwana mingi balobaki en tout cas milieu ya musique surtout ya mokili za milieu moko très pourri eza milieu moko ya bakisi eza milieu moko ya ko sacrifier bandeko na yo na famille et donc tango batu bazioki sango wana mingi en tout cas basepelaki mais na ndenge kaka na lobi na bandel awa internet nde makambo internet etonda na ba makambo kaka na système ango ya ba audio ko circuler ya ba vidéo ko circuler toye ko tomber pe na audio moko oyo za ko circuler pe na ba réseaux sociaux peut-être que yo zolanda biso yo kaki pe yango mais au moins na kati ya audio wana eloko to sepeli c'est que moto ya sali yango a se présenter a pesipe kombo na ye a mi déclarer comme quoi azali proche ou tout du moins azalaki proche ya MG30 donc Marie-Josée Njiba Mbuyi et que ba salaki na ye makambo bakokaki kosala tango ye pa zwaki nouvelle wana ki abongoli motema en tout cas au départ sepela ki mena sima nango ay ko constater que neti kaka ezalaki lilingi ya pamba neti kaka eza confession penza ya solote. Alors yango nde tolingi tosala analyse tolobela mais tozala na fixation vraiment kaka sur MG30 te mais yango ezali sujet oyo ezo permettre biso tolobela pe likambo wana parce que eza sujet ezo sala mais eza ba faits sociaux ba makambo ezo sala surtout na mboka na biso pe eza osalama mingi to kolobela yango un peu en général mais tout en nous basant sur cette histoire. Nous ne confirmons pas que makamboyo motoana sali na audio to bokoyo ka eza vrai. Nous ne confirmons pas qu'ils a payé eza audio oyo to yambi to zui mais sur base ya audio wana toza ko analyser capacité ya ko analyser tozali na yango to kokipe komi faire une image une opinion ko kanisa so que eza vrai to peut-être que ça vrai mais tout ça une monopole à koloba que telle chose est vrai to exact mais du moins donner notre avis c'est ce que nous allons faire. Alors natiki bino bolanda nano ye bongo na sima ndeto ozonga pour que sikoyo ensemble to comprendre le tozolo bela peto sala analyse na biso mutongo kombo na se présenter azali do makika un proche ya MG30 en tout cas basala ki na ye basal coup ebele et ponaye a estimé que MG30 il faut à tout bela. On ne peut pas se convertir sans confession. Donc voilà, souci naye, bolanda, domakika, ensuite, tozozonga poto poursuivre analyse nabiso. Bonjour et bonsoir au Barolanangaï. Nabutu, bonsoir au Barolanangaï. Bonjour. Ngai komo nangezali domakika. Ekoya.
ceux qui dans cette intervention, il y a par rapport à Makambo, il y a Kobongwama, soit disons, Meji 30. Et on va bien confesser, tant on va baptiser au bottom Sika, tant on confesser, il faut dire la vérité, rien que la vérité. Il faut on m'a bé au sala. Elle ment, elle n'a pas dit la vérité, rien que la vérité, parce qu'on se connaît. Moi j'étais avec elle. Tout Makambo ya sala na mokili na biso Congo. Kinshasa, j'étais avec elle. J'étais avec elle parce que moi je sais qui est MG30. Elle ment, elle n'a pas parlé, elle n'a pas confessé, elle n'a pas dit la vérité, rien que la vérité, elle ment. MG, nana mawana yo, le long à ceux qui n'ont subir, bah conséquences mususu parce que t'es ngane mudanga luka. C'était pour toi. Tu le sais. Que moi, j'ai te le dis la vérité, rien que la vérité. Pas toi, finganga, pas toi, n'importe quoi. Mais les lots. Oui, ambieuse. Mais pour la sauver, on la libérer. C'est là, mais il faut dire la vérité. Tu as peur de quoi? De qui? De quoi? Mais je me ma casse. On me ma casse. Et il faut te le roter. Mais je prends la ligne, je suis dans la piscine, oui. Je suis d'accord. Oh, ça les a bien. Ce qui est grave, il faut tout la bibo et à katina yo. Loba, mais j'ai mon comment tu quand on dit daranganga c'est les gablo ou un petit pharmacie au tout va $, bah de près qui sont dit na fièvre donc toujours qui n'est pas temple. Mais j'ai attends comment tu na kati ya voici non to beta musique nzambe tu mens to beta kofi to beta musique ya mokili bazouk banini on travailler nango. Et puis on se conseille public pour un nini et puis ban un nzambe na kati tonga un nzambe au côté sur le bico. Mais je m'en gagne. Non, qui côté titan la vérité rien que la vérité. Non, qui côté mon la bible ça dans mon thème na yo. Mais moi je pensais que tant ça confesser on le baqueté on le la vérité rien la vérité parce que moi je sais parce que moi ngana na zéro c'est la yo au loba au bongwama parce que ngai na le kabe mission on la vérité rien que la vérité parce que quand on subit ba conséquences sur pour na yo non pour foutre ba poka c'est pour na yo na vie na ngai le son na ponto awa na so vivre passer na ndima nkolo na mbaki kwa Jésus Christ comme konzi na mabe na na masumu na ngai mais on ngai na vivant na yo ba poka so na futa pour na yo yo moko yebite ngai mutu ndakena otika yo nazalaki torturé et bon yo mto sollicité ko luka ko simba ko signer na babik rouge na ba lettre sur na ba temple ou de deuxième monde. Mais il faut dire la vérité pourquoi ça me ma casse ningwana mais toi on que une église au ba OK église en point ni non église na linga ngote mais le qu'une église. Mais il faut dire la vérité. Nous avons dit que nous avons battu la langue, nous avons soufflé vie parce que nous avons confessé. Parce que nous avons dit les katanaïté. Il y a des mémoire dans Nganga. Bona, Kapaya. Je vais les citer les noms. Parce que pasteur Denis, comment il s'appelle? Pasteur Roger Baka. Il est témoin. La vérité, rien la vérité. Maramon a Roger Baka. Yoto le balai ta mukolo moko te ngana la Roger Baka la vérité rien la vérité à part que na sima Roger Baka ne azwa film ya nzambe ne nzamba torturer nzamba korjaka ye pour la yo mais je obéis à vie ba te belé sans le savoir. Il faut confesser. Moi je suis pas contre pour la contre pour la côté mais je non le biku na yo
tant que je confesse la vérité, mais je vis dans mon qui parce que moi je sais la vérité, la vérité. C'est moi Doma Kika et Koya. Maman, tu as dit que tu non, quand tu m'as doté, parce qu'elle était aveugle, elle était envoûtée. Certains l'ont utilisé parce que moi, je suis avec la vérité. Je suis parce qu'un jour, elle a témoin. Vous comprenez? Parce que oui. Au moins, tu as un lili. Avec Fox. Parce qu'il y a des avocats, juges, témoins, et ça une zambi. On se peut ça fait la moment. Ne pas te sous, ne pas te comme que je me bixi, toujours de parler de la mort. Mais j'ai dit la vérité. Parce que on a les émissions, on pense la vérité, rien que la vérité. Mon père, on a un daku. Soi-disant, on a dit fidèle de Panaï, mais tu mens. Pourquoi tu mens comme ça? Tu as des tournées ensemble aux ça. Mais je face à face, mais tu mens. C'est Ezanga Doma Kika. Yo bien. Mais j'ai tourné bani. Ozana devoir nene ya osenga batu ebele baza toujours tourna yo ba pardon neti ngai mta liboso mais j'ai ba sacrifice ngasa pour na yo oyi ba sacrifice ngasa pour na yo au futa monnaie de singe wa na ngwa tina mokote parce que vina ndo ndo bon sangote vina yo penga penga bon sangote mais na o même au temps ça sonne erreur pour la bolingo ya buzoba ya rosa oyeba na sepelami na nzena yo na mabunga na yo na etambo ya soto tamani mabe bikubitika na ngono kotika yo ne yambisanga efanga elekisanga ke monena nzambe na bona bikamu sa nzambe mais il faut la vérité au confesser que na ba sala wa nzambe ngwa be ko to ba ko batisa yo on a confessé que mais oui, bah moi ça va innocent. Mon gars le bio wana. Mais je me connais tout que non ndanga. Ndanga te. Quand on ndanga non on dit formation amitié. Ba temple. Quand to yoka muzo azo na tukutuku. To moi na minigateur de champagne de bima. To munga mutu. Mais on le bien roté. Mais on l'a dit que ça la cérémonie, je vais le citer non, frère Gédéon. On l'a bien monté, na mami wata, celle rapport, azuba sipa a sopi na posa nyama. Au pour ça on tout le monde matin sexe na. On l'a bien monté mais j'ai non que boire ma ke bateau. Vous savez dima qui a pembe, je fais cela que non na maindo. Mais je l'ai bien monté. Mais je dis que soit somba soit moi il y a batou l'angile la terre angile voilà mais je le bien monté alors que parce que là on revivre on le bien monté nous sommes bien comme ma bête n'a bon na ma bête parce que nous revivre événement nous revivre comme ça il va s'écrire dans tout. Mais na mela nga bible na suma ba verset mais na nzambe ngana yambe ko mo ko bisi na sala 2 mois na église délivrance na sakola na loba na confessant na loba la vérité rien que la vérité mais pourquoi Dieu nous a ma casse bon métier au bottom sika mais il faut dire la vérité mais au moins que to ko la musaba nzoi au moins que to ko tsuba nzete na liboka banzoi ba lamuka mais boni boyeko kotala bata mokilité wela molimu na yo et pas en kolo mais je capable mengone o nzamba pesa ka mutu to so botama au capable on a des mondes tu le sais ngapela yebi mais na lingara meje na lingara Marie José Njiba mais na lingara meje tranquillité na yine ma
makasi. Tant que Michel Kosa a Jésus qui sont comme le sauveur, le quoi mobile ici, mais qui compte, qui fier. Nous avons la vérité qu'on confesser. Faut une église. Mais si l'église est un scandale, nous avons été. Parce que la fille là c'est une menteuse. Elle ment. Nous ne pouvons pas y aller. Il y a besoin de travailler. Quand on travaille, il y a besoin de parce qu'il est aveugle, elle ne comprend rien du tout. Tant que ça vient, moi, journaliste, je sais pas si je suis la kiss ma casse, collègue, na yo. Bien, on laisse journaliste, je sais mais il faut le dire, pour la sauver. Mais sur la vérité, on a malheureuse vie dans mon bimba. Eux, ils ont deux maquis comme toi, on est à Paris, on est en France. Moi, je suis en France ici. Dans la vidéo, on s'est confessé. N'importe quoi. Aveugle. Parce que tu as un kilo de n'importe quoi, mais il y a Sodome et Gomorrhe. La Sodome et Gomorre, quand tu as aucun. Tu mets dans Gomorre, tu sortes dans Sodome. Mais j'ai. Qui a la poudre, il y a mascara, hôtel Nelungi, hôtel à miroir, il y a un gros pour au monde en attire. On sait pas que c'est malédiction, de quoi malédiction. Ah bon, Nico? Nous avons confessé, nous avons là, c'est hypocrite. Quand la monnaie n'a séqué, na secteur n'était à ce qu'on millions et millions de bateaux, on va au Landayo. Mais j'ai dit la vérité, rien que la vérité. Et écoutez, le côté, où est mon limolo, où est l'âme, Zamazou sur ma botte, Dimac, il y a Pembe. Tu peux faire frère dehors, à quelle cérémonie, n'a pas une double. On le bien de poignet. Moi, il y a moi, Souana, Nanjil, na terrain, Nanjil, na Barwana. Nous lui maman un petit garçon, moi batazaki mais là comme ça on a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Akenda wapi. Ngai moko kaleson en etika na cimetière, tout ça la cérémonie et kimbanziki. On le bien te poigner. Mais il faut dire la vérité. Nganza me disait que za kati na pembe na yo pour na yeba vérité ba kati na yo pour un jour na sauver yo. Mais tu mens. Ozo kosa ozo respirer. Et nous, si ce n'est pas dans l'hôtel, batapoto, bouffinga, boulot, n'importe quoi, je m'en fous. Quand on s'en la messagère, on a zali, et moi, on a laka. Mais j'ai la vie ou la mort, et à ma bourre, on a relaxé, mais j'ai l'ouba, ça, limité, mais j'ai aussi comme un bénéfice. On dit ma quitté, on dit ma quitté. On dit ma quitté. Un jour, quand on a l'autre, on a été na poto, on a poto. Osala ba compte rien na ebele parce que tu étais pressé. On a besoin de stop klimba moko. On va te souquer lui. On va te souquer lui. Mais libérer mon bal osala il laisse la vérité. On les a bolingoté. Tant moi mbala akoma part akoma l'eau ezanati akoma linzanza. C'est moi Domatika. Je te dis la vérité, je parle la vérité, rien que la vérité. Attends, 100, attends, 1000, mais nous avons les couleurs à protéger nos bancs à binoter. Parce qu'on a le bas, le lait, on a piloté à pépère, c'est mon lit, de lobby sangaï, dans le bas, on a le bas. Mais il faut faire attention. Tu vois quoi ça va dans Zambie, tu vois quoi ça va Oumba Zambie, tu vois quoi ça va Salan Zambie, tu vois quoi ça va pâter en Zambie. Parce que osa pâter en Zambie pour l'instant. Et même ça va dire sur la maille. Au bas, tout le boussoir, c'est au cosa. Mais j'ai tout que nous, le temple, tout ça, une vocation, tout que ma serment à Kafou, tout ça, on va faire. Mais je sais que moi, là, y compris moi, ceux qui vont bien les bébés, ceux qui bébés, moi, mais je trouve que moi, comme comment, on s'en ligne comme comment, on ligne. Je
Roger Olingete. Madame Samouko, c'est pas Madame Samouko Komote. Mais j'ai conscience de ça, mais conscience à deux maquis, conscience mobile deux maquis kate. Parce que je te connais bien. N'ayez bien la temps aux habits là, mais les bétons ont takala. On se connaît, mais je chiffonne en aïe. Mais Yosaki, Yosaki qui utilisait bateau, on a bien à you. On a un terrain, on a un terrain à you. Mais quand on a le sucre, au 4 carré, on a pressé. On a course, on a nani. On gagne le roté, on gagne le roté, on bête à finir la remorque. T'as un résultat. Ah, moi, je connais bien. On se connaît, mais on se connaît. On a pas, on a payé à droit. On dit, moi, je dis la vérité, rien que la vérité. Parce qu'il y a des preuves. Passer Roger Baka. Non, passer Roger Baka. Passer Roger Baka. À comment Moussa, à Moussa Nzambe. Ah oui, parce que moi, la vérité, la vérité. Parce que nous avons la vérité, mais ça, c'est seul contre tous. Mais Roger Baka, Zorae, Yaminene. Parce que la Nzambe. Nzambe est juste. Nzambe est sala. Nous avons besoin de rayon. Roger Baka, Zorae. Parce que Roger Baka, la vérité. Ma mimi. Maman n'a pas zéké kala. Oh, comment maman pasteur na yo. On va que nous disons à calme nous que nazaki na manjili, que nazaki baptisé, que nous soukolé mulunge zaki na kati na yo que soukola. Parce que ça na 17h, 18h. Ma mimi da zapi. Nzama bête mbana comme paralysé, akamala 4-4. Mais j'ai oui, maman ya mobile ozana eh. Il faut confesser au Seigneur pardon panza former pour ça libota. Pour mon gars pour tu es un démon. Tu es un monstre. On va prendre le détour à faire battu. Ils ont mobile ni au bimana et place bêta témoin sur un madame. Ba comment on se malheureux. Ba comment tu vas s'en tina. Mais j'ai deux makika. Et le roi Nzambe, na parfait, na mabunga na na banga Nzambe. Na tambola nzo na nzela, o do sengele Nzambe, do na tambola na banga Nzambe. Et na loba et deux makika dans ma MG 30. Ozara ancienne chanteuse, il paraît pas à la moi là. Je dis la vérité hein. Bana Nzambe. Église au Mesa Sambela na. Na bien monté. Maintenant on fait une mission. Donc confesser donc la vérité que la vérité on m'a mis ou tout ça là on a une tikae la viva oh autant na moyibi ayibi yeba ba kanyena na kolie bi ko to yiba okima mbango akimi yomdu ozali na ba kangi yo ba torturer yo ko leka na moto ayiba ki ba na preuve na maboko et bon moto mo ba ko zoaye ba osalemi yango le zo ciblé wa conséquence na ye nzambe na beti pona yete somo mamu ya monaka na butu pe na moyi yango ni ki ba dinsa na piscine mukiona yagina na mulungi n'importe quoi baptême. Abona sali bana Nzambe. Bozaka na DMTV, chaîne YouTube na bino ya actualité, chaîne YouTube elle est là ba analyse, elle est là ba ko sala ba réflexion, elle est là ba échange na balandi na ye. Donc wana totai ko proposer bino audio wana il y a un certain Do Makika qui est en ce moment en France, à Paris, Oyo Asali Audio wana en réaction na nouvelle, il y a conversion, il y a MG30. Alors il y a en tout cas pesi ba détail et belé à bengi même MG30 na kombo na ye nenge et bani ya Marie-Josée Njiba alobi azala ki moko ya ye ya kati o basala na ye ba makambo ebele ba salku ba
bakenda na ndako ya nganga kutu ya lobi ndako nganga ya ligablo donc okende pas muto akende pas nganga wana ba petit joueur donc bango pene zalaki temple donc esika pena o makambo lamba makado kindoki lamba makado MG30 akomaki tina ba niveau wana akomena na niveau moko vraiment très élevé MG30 akanga quand même ba mamu national ba tala mwana avegla ki bango akanga même na mobali na yo bazana eti lelo avegla ye donc à sala ba sacrifice donc yé atambola ki na ye na parcours na nyos to zako sala wana a confirmer même que ba boma a pesi même exemple ya mwana moko ya bateau bazwaki na njili na terrain wana na ba terrasse moko vanda wana ba sacrifier ki mwana ya bateau mwana wana akufa et donc yé akoraki lisusu ko supporter charge wana ta kendaki na une église yé muto liboso pendant 2 mois à subir délivrance mais yé alobi ke atubela kinano atubela ki asanza ki nyoso ye asalaki ya mabe pour que nzamba koka kolimbisa ye pe abotama ya sika tangu pe ayoki sango ke MG30 abongoli motema en tout cas zaki na esengo makasi mais na sima aiko constater que MG30 abongoli motema pe azui baptême pourtant azui baptême elingi koloba ko botami ya sika en Jésus-Christ elingi koloba ke oyo salaki ya kalawana ozali susu te siko okomi ya sika. Alors, kokoma ya sika lingi koloba ke okozala na makambo bombite okozala te ke tango mususu kunda moi biloko moko boye quelque part pour ozala na domination ya tel motu to pe obtenir telle chose olobi yango te. Donc selon Do Makika conversion ekoki kosala mate soki confession ezate sengeli mutu a tubela nanu aloba nini ya salaki ya mabe nzela nini ya mabe ya lekalaki bongo na sima ayeba na koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye. À l'entendre en tout cas côté wana en tout cas tozali pe d'accord que en tout cas normalement c'est un débat confession et sengeli est précédé nanu conversion à moto, c'est-à-dire que moto natango bongoli motema surtout yo moko personnellement oyebi ke natambola ki na banzela mabe na lekana ki bo sengeli na yo oyeba na ko tubela ba mabe osalaki pe osengi pardon na nzambe pourquoi pas peut-être na bateau yo salaki mabe wana mais le plus important ezali ke nzambe akoka kolimbisa yo pe nzambe soka limbisi yo asokoli yo nde obongwani okomi moto ya sika. Alors finalement toza komona c'est vrai na domaine na biso ya culture tomoni yango déjà mingi mais j'ai 30 azali musicien ya yambote oyo aiko basculer na côté ya mokili pe aponi Mexico finalement à landaka nzela ya nzambe. Toza na ba exemple belé o tomonaki ba Carlito kotika musique ya mokili pe kokota na musique ya nzambe d'ailleurs ye na ndenge tolobi likambo ya confession parce que confession ane ko sala ma devant basali na nzambe koki ko passer pe na nzela ya témoignage parce que na tango yo za ko témoigner pona ko talisa peuple ya nzambe nzela nini yo lekana ke zaki ya malamu te ezali pe une façon ya ko se confesser pe po et ko permettre na batu mususu soit o balingaki bazonzela wana bakoka ko joate soit peut-être au peu bazali na nzela wana bakoka kotika ba landa nzela ya nzambe. Donc tomona que ndeko lokola Carlito na ebandeli ya conversion na ye asalaka en tout cas ba témoignage ebele zalaka très poignant ba témoignage mususu d'ailleurs azalaka très critiqué par rapport nango parce que azalaki kotanga facilement kombo ya mutu lokola Papa Lutumba na ba makambo mususu oyo ye azalaki kosala tomona ba musicien lokola ba bimi ombale kotika musique ya mokili musique ya zaiko pe koya ko se convertir tina liwana ye tomona ba musicien lokola ba debaba kotika ba musique ya mokili pe ko se convertir la génération pe asika tozana ba musicien lokola ba Dakumuda oyo asalaki pe succès makasi surtout net na ba danse lokola ba Linda Castro mais Dakumuda pe atikaki musique wana ya mokili pe ayiko se convertir à côté na musique ya nzambe. Mais est-ce que na ndenge Do Makika zoloba par rapport na ka Meje est-ce que
geste wana to acte wana ya sali zali sincère. Est-ce que vraiment à se convertir il y a solo pour landa réellement nzambe ou peut-être pour na ya Monica zali na swate vu que na mokili yango pe na tante nyoso mais na zo saka na succès ni le rôle sindite sindi le cœur ya kaka danger so ye kaka yembi mo loko kaka pembi na kofiolo midi zo kanga ngai na meki ezo kanga te bo finalement na moni na basculer na nga mon koto na ko zo mo espace et qui peut causer la possible. Donc rien n'est impossible. C'est vrai que dans le domaine il y a relation à Moutouna Nzambe Torui Kokotate pour nigner les kanakatango Moutozaka d'intimité Nzambe to yebite. Yo okoki koya ko qualifier Moutouboué Nzambe yé azako zo Moutouana l'homme to la femme selon mon cœur. Donc yo nani oya koloba. Mais nous analysons pototala potomituna est-ce que soki makamdo makika alobi eza vrai. Donc c'est dire que MG30 le quoi saluaneza pour le besoin de marketing et ça peut-être parce que on doit le dire à un succès le sous-soutien à côté à Mokili. Vous savez à Yembi Bantembo moko oyo kokai ko dépravé mœurs na niveau moko ya osakalante nzembo neta yemba na zandumba molaso. Ça c'est une chanson qui aurait dû même être censurée. Et Zantembo moko eza côté ya bana makamu ya mabe makasi pe na moment zo yemba ngo tali muto akotaki vraiment la kati ya nzembo ngo Dieu merci nzembo ngo pesa ka nango succès te surtout to landi ba biloko lokola ya lolenge wana peut-être na moi accoutrement na ndenga za ko sala. Vous savez à un certain moment même Tchalamo on avait dû koleka na ba média pour défendre parce que photo moko circulaka et ça là qui na concert moko na ba pays ka frontalier na bisouté soki Uganda soki wapi et pas wapi nzoto na ya bo mwasi e monanaki na robe alataki ezaki na mwa fente et donc nzoto na ya bo mwasi e monanaki e Tchalamo na lekala qui pour défendre ya loba kezala qui était nous ne confirmons pas non plus mais ce sont des faits et ça ba makambo yo et les kanaki oyo koki ko talisa déjà qu'il y avait beaucoup de choses oyo zalaki ko bima pe na kombo ya MG30 et le loso ki to mutu ko adomaki kabimi c'est confirmé qu'effectivement azalaki moko ya batu ya kati oyo ye pona ko kende na mutu na temple pona ko kende na mutu ki na cimetière ki mbanseke pona ba incantation c'est ka za vraiment mutu na ya kati kaka na ndenga moite mais na ndenge même ya mulili na ndenge ya spirituel. Donc na maloba o mutu alobi na témoignage o ya sali on peut dire que peut-être que conversion ou ils sincère te pose pas à la sincère et sengeli na ya tubela allo baba mabenyo surtout à sala qui a tubeli yango devant peut-être basali yanzambe wana peut-être passer peu par témoignage à obligé c'est vrai mais ne wana conversion to baptême ko ko yasima mais sauf qu'effectivement il y a ces confessa qui te zali penza loko moko malamu te et même na bato balandeli et ko zala penza bien mais nous pensons peut-être qu'à Salaki Yango, en toute discrétion, voilà peut aller possible parce que ça peut le hôtel Salango n'a mis sous Yabatubo pour confession, ils allaient adresser à tout le monde. Donc voilà un peu. Donc en analysant Makambo Yoedo Makika à Zoloba, Pesovi Totali Mutu. Avant de commencer une étape à se convertir, tout le monde a quand même que oui, netika kababilo kabongo peut-être c'est qui possible et à kokanaye kosala yango. Mais il y a une question na biso le sous-sous pototu na est-ce que ezali pour succès si li potomoni la plupart il y a ba musiciens bazota mokili bazakoya eza mingi ba musiciens pe no somona ki succès comment on est netité Carlito succès déjà kitaki a changé débat ba succès zaki sous un certain moment mais kaki azonga na vie va fallait même ko voyager simbate mbala moko basculer Bimi Umbale même chose Dakumuda même chose ça ne marchait plus qu'on se le dise Ayeko Bongo on a commis le même pasteur. Donc, tout le monde a noté musicien à nos sommets. Il y a Arnaye, Azana succès, Makasi Nenge Zalakawana, Mbalamoka Baskila, Bingala Bongo Nangai. Tout le monde yango vraiment nanté. Mingi choses à la barre, fin succès. Alors, ce que ça fin succès, que Bongo on a même nga personnellement, n'a joué mettre moi doute. Que ça la pensa parce que au sentir qu'appelle Nzamba Bengio mais attend mususu kaka parce que côté au moni que succès ça lango sous tête ça sert à rien na simba qui peut baki siango na sala qui peut ba sacrifice sango belé na bomi trop ce qu'on a ko bomango zo simba li sous on dirait ba makila kala ezo ganga et ça là que non ça sous succès te parce qu'on a ya kaka totalement pas Nzamba po na sukwama vraiment minginde makamto zo mona d'ailleurs ngana kanisi que
quand MG30 est à mon côté et Belé Barolanda peut les sous parce que Belé peut succès et aussi les sous-soutés donc Barolanda Barobongo wana tout le monde makambo barola biso makambo Belé mais si c'est sincère nous rendons grâce à Dieu ce que ça pena bongo po mutu ya lolenge wana soka bongo wana za susceptible ya ko ramener bato Belé pas en colo parce que ye ayebi déjà bandela o utaki ayebi nini ya salaki donc voilà un peu attristé par audio ya modèle oyo ko yeba ke bato baza ba jeune makasi ba salaki ba makambo ya lolenge wana koloba ke kosala ba cérémonie na ba deuxième monde ko vraiment ezaba makambo ko nga e dépasser nga makasi kolanda mona mbali kolanda yo zo sentir kaza pe vraiment mukolo ta c'est un jeune homme mais ko yoka ba maloba ya modèle wana moto azolo bango boye to boma donc ko boma ngo ko boma ki ngombe to boma ki vraiment c'est ça fait très mal et ba famille wana za la pota ya ba perda cher na bango réparation ko tapi yo yeka lobi na bongo na ngesi na mais bango ba perdant de na bango donc vraiment ils a passé donc voilà moi analyse mketo ngai to proposer bino par rapport ya ba conversion oyo eza ko salema de la musique dite mondaine vers la musique chrétienne ou tout simplement du monde vers l'église parce que misusu zozomona eza na domaine kaka ya musique te ezali na ba domaine nyonso to mutu akoki ko décider abongo na pe ko simba kisi ki para domaine te même moi na sirage ako simba kisi azora ba client belé ba mikoto asira bango donc mais qui paraté alors ça fait mal mais bon ezali ba réalité ba fait ba makambo ezako lekane ça sort au grand jour tango peut-être makambo simba lisusuté et une chose encore un secret ne se garde que quand pas un mukolo secret wana do tango de solo lina mutu mususu yeba que un jour ekobimara nango mais j'ai tant de ça qui makambo na do makika soko sala qui effectivement nga zoloba soki le loi bimisi bo c'est parce que bon ala kanaï donc voilà un secret ne se garde pas de secret se garde à kana mutu moko po yo moko omi trahir jamais yo ozana pire ozosane makambo ye pas na pire c'est comme pire. Donc voilà un peu ce que nous voulions dire. Donc, Isaki vraiment comme telle fixation un peu sur MGT, nous avons voulu profiter dans l'occasion, il y a élément pour que Tom et Karolobel un peu en général, surtout artistes et musiciens, Zako se convertir, mingi to constater que Zako se convertir tant succès sili. Si c'est comme on a souka izali sous-souté au mekabo simba to mekabo simba te ba se convertir est-ce que ça va conversion solo question mark. Merci beaucoup bozala qui na DMTV chaîne YouTube na bino oyo ils ont proposé bino ba sujet diversifié ba analyse ba faits sociaux to kozonga le sous très prochainement avec un autre sujet pourquoi pas ou bien une actualité mais avant pour la oyo abonné te na chaîne oyo cliquez pour s'abonner puis cliquer na cloche vous a toujours notifié na ba élément sikatoko tisawa pe soki bo sepelaki na analyse to sali boutique na biso moi j'aime et aussi biso bien. DMTV vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée dépendant à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Au revoir.